Voilà. Ba information nyonso tu oyo ya jet set, ba information nyonso tu oyo ya Ferregola, oyo ngai na yebisaka bino esalamaka. Na esaka bino makamba concert a poto ba ko canceler yango ba canceler ki yango. Na esi bino ke makambo ke no ba ko canceler concert ya Johannesburg ba canceler ki yango. Na yebisaki bino ke ba ko canceler concert oyo ya Copa Box na London City na kati Angleterre ba canceler yango. Est-ce que vous comprenez que non c'est un figura za apa longola bino ba ekai na misu. Vous comprenez que na za apa na fongola bino misu, fongola bino mémoire. Bo longola ba distraction ni surtout za pene na bino. Vous comprenez ka ati. Na ka ati pour déstabiliser jet set. Na ya ka ati ke pour na finga Ferregola. Faut jamais pe na ko finga Ferregola. Na respectable artiste na biso Congo. Le lobino tout ba golo siko bozo kiti to fanda nebisa bino place mama be ezali ko wuta na kati ya jet set. Premièrement, depuis Ferregola abanda koteka ba billet ya Copa Box ya Angleterre. Boy bisangai combien de fois oyo trésor Congolais leka na télévision to sa ba missionnette ne wana alo ba kenon boso mo batike boso ba boso la bo. Boy bisangai combien de fois oyo trésor Congolais a motivé ba Gaulois pour na likambo mo ya Ferregola. Est-ce que vous comprenez que non distraction makasi o eze power en son distraction numéro 1 et à Ferregola distraction numéro 1 et ça trésor Congo. Trésor Congo le lo ni salaka obinu bomona qui est important un plus c'est pas Ferregola. Tout sur la vérité. Et pourtant depuis trésor Congo a comment attacher makasi pe na Ferregola ko ba makambo ya jet set et ça déplace oyo makambo surtout à Ferregola et bandiko kweya et bandiko kita. Tout la vérité. Et l'autre trésor Congo la salaka pe na Ferregola. À part ça, l'équipe qui non le bagarre makambu que non, il fallait ça qui veut, pas ça qu'il fallait avantage. Était, pas ça qui donne avantage. Pas ouais rançon de bonaboy. Makambu jet set à l'obaka. C'était qu'à combien de billets jet set boy. Bon c'est le côté distraction à le moment oyoyo, ils allaient distraction place oyoyo. Makambu nous faisait le collègue, excusez-moi. Distraction aux les carans nakati awa. Faut pas faire la mise sur botala yango. Ferregola aza atana mutu moko te o aza pene na ye a edaka ye na makambu o etali media to makambu etali administration. Ferregola na mutu moko te. Tout le monde o aza pene ya Ferregola ba profiteur ba sa makambu ni surtout na ndenge na bango baza okwesa orchestre jet set ya Ferregola. Trésor Congolo, il est temps ya ko quitter et pas ya Ferregola. Il est temps. Tandis que tout le monde ayeba qui que concert au ya Copa Box et Robeta Maté. La cinquième émission 2-3 jours passés. Là sabino que non Copa Box wana et gozala annulé. Il y a pas longtemps, tango zoleka na sabino que non concert oyoyo ba coproducteur ba nigérien wana couple ba nigérien wana ba ngobi balé ba bandi ko benda na po ba billet et bandaki ko teka maté. Na yebisa tango bino. En plus, likolo nango na sabino que non ba concert nyo surtout oyo ya Ferregola. Ma concert nous soit fait rigoler oyo zalaka au spont reporté ouais bizarre concert ni ne betama après ko reporter yango au concert à Londres oyo bon mon balobi bien que nos concerts les aller reporter mais y bizarre concert ni a fait rigoler oyo a reporter beta yango na si tout sur la pembe entre biso na ndenge ya jalousie te ndenge mabete boye bisanga yi concert ni oyo fait rigoler reporter après ko beta on na si il y a potu ya Hollande zalaka bongo, il y a Johannesburg za bongo, ou il y a Copa Box za bongo. Vous comprenez que non, il y a quelque chose qui ne marche pas et pas fait rigoler. Et là quand les choses ont marché, on a répété que le belabino ezali makambu oyoyo ya entourage na ye. Ba porte-parole na ye, oh baba tu ya média na ye, ba onyo surtout faut bo resign. C'est parce que bino ne besoin ko ça artiste na bino bo pese conseil ya malamu te, bo zali ko panza sango ya malamu te. Donc liboso to boye beke no bibliothèque maté et local boso beke no concert que la postpone reporter pourquoi pas ko bima ko ça la sortie médiatique ko laisse bato na bino moral que non na minute ndenge za boye concert za tantôt plutôt pona makambu ya bola bona to na bisa bino que non jet set baza awa bazoluka et loko ni ba yebisa bino na okundo l'émission wana za 3 jours passés 4 jours passés. Bon, ça va réunion nocturne pour bailler sabino que nos concerts et vous allez postpone du makambu ya Ebola. Oui, ka frappe va frapper bino ba tolanda ka faire Ebola. Ce que bon dimi ngake
information na pesa na bête na ba information tout na source na bureau à faire rigola na goloate na zape mutu ya wengete na pe mutu ya faliti mais na sala ba analyse na ngai boy bisangai na loba mabe o comprendre siko keno maloba na ngatu na loba ekokisami bo comprendre loko wana otoloba ekokisami na yaka na jet set pour na kolongola bino ba ekai misozo ya kokangamba bagolwa. C'est le temps, c'est le moment bo balaye équipe na bino mobimba bo fakula bango bo longola bango bo tika faire rigola ye moko aluka bato na ye o baza capable ya ko travailler na faire rigola. Voilà. Na baki bo benga nganga non bo bengi nganga ti boko tout na nga place ni c'est Figaro zo ka ba information na ko la ça peut bino place dans zo ka ba information na c'est bino faire rigola fakula batu nyusu ba pene na yo banda na trésor Congo ba gouver le gaulois bango tout faut ba longo luka équipe ya sika batu o baza capable de la communication ya orchestre na yo. Deuxième chose pourquoi kaka ba concert nyo surtout ya fait rigola avant ils ont cancellé comme on postpone ba reportango après un sima rabete n'était cancellé annulé on a nini surtout sur la non pembe on a nini bana jet set boya no ngai pona nini ka ba concert na bino ba kebele bazo beta ka pona nini bino boya no ngai secret on aza nango pona bino ba golwa babimisango na semaine prochaine. Là j'en ai une conclusion bien makambo ya Copa Box pourquoi canceller. Voilà, c'est un Figaro toujours de Zara toujours ba sangona stopper sarango to bomba na bisote. Siko lelo awa wa ve na biso mopa o mokonzi. Concert ya Roi Baudouin. Bandeko awa wa toloba te pona ko sepelisa bato. Ve na biso mopa o mokonzi Koffi Olomide na place site o bateka ba ticket na ticket master. Batiaki mopa o mokonzi concert à Roi Baudouin de bateka ba ticket patati patata. Mais en grande surprise toye komona ticket master ba longoli concert ya Koffi Olomide. Ba longoli yango te di ba teka so ba ticket ya Koffi Olomide. Alors ta ba longoli yango na internet motuno na ngezali quartier latin baza pe na droit yebisa biso pourquoi ba longoli concert na bango na ticket master place bateka ba ticket. Est-ce que concert il y a le 12 juillet wana ekobeta mato ekobeta maté? Est-ce que concert le 12 juillet wana ezali to concert le 12 juillet wana ezate? Awa wana ça bino investigation na investigation. Investigation na investigation to kotika te to no timola kaka. Voilà. Mabene a to finga ranete mabe awa et les karaté le sumu les karaté to finga raté to pesaka analyse na biso ndenge elongo ba. Voilà. C'est un Figaro. Tout le monde dans le prochain épisode. Toleka.